c'est makambuna yo sisango na ndenge na yo na ba italien. Lelo Italie batindi basper militaire na kata est. Mais selon malobana ya lobaki corps diplomate moko te kota na est ba italien ba koti ndeni. C'est pour dire simplement que non, Ndeko Tshilombo aza kokoka makambu te. Que ce soit 4 jours, tu as déterminé, même un mois tu as na balabala carré gafaza libanda ya mboka oyo. Ana yo moko kufa moko tika la pona Congo. Ou bien yo zongi Rwanda ngana tika na Congo, ou bien ngana kufi yo tikali. Biso to pesa ki Ndeko Karega 48 heures. Efo akende. Ndeko Karega soki akenda nute, biso to lembi Karega te. Tolobi boye. Semaine oyo lokola Karega soka kenda kite, c'est parce que moninga na ye ambassadeur italien akufaki. Nous n'avons pas besoin des Rwandais ici au Congo. Mais c'est aujourd'hui si le Congo est anéanti par de mauvaises choses, c'est à cause de Rwanda. Ah bon ma biso na so ba Rwanda ba ninga biso na esa zo kufa. Ah bon biso awa. Mais ati ngo na Tshilombo ken. Et l'autre le so ngo ba to Tshilombo ken ne vraiment mali akene. To linga mo na esa na mbokote. Bango ah soki ko linga bandako na bango to linga yango. Ngana lobi bongo na kanda makasi pona nzala to lala awa. Oui, merci mwana mboka. Toyebi bien ke biso na kati ya Congo tozalaka batu moko oyo to soutenaka bêtise. Biso na kati ya Congo toza batu moko oyo to soutenaka busoba. Biso na kati ya Congo muto malamu to benga ye muto mabe. Muto mabe to benga ye muto malamu. Biso to pesa ki Ndeko Karega 48 heures. Efo akende. Ndeko Karega soki akenda nute, biso to lembi Karega te. Tolobi boye. Semaine oyo lokola Karega soka kenda kite, c'est parce que moninga na ye ambassadeur italien akufaki. Wana ekoza la parfois raison moko oyo azwaki pona déplacement na ye. Tozota les semaines oyo. Soki semaine oyo Ndeko Karega akangi bisaka te po akende. Vendredi oyo to bandi semaine ya lelo. Tozo bimasu na balabala. Tozo koma suti na ambassade. Tolobaki na oke tokolemba te. Toko kesu vendredi oyo ya le 26. Ya le 6 mars. Tozo zasu na ambassade ya Rwanda. Pona koyebisa Ndeko Karega pour la dernière fois que monsieur Kanga Bisaka Kende. Le pays n'est pas ton pays. Le Congo n'est pas ton pays. Nous n'avons pas besoin des Rwandais ici au Congo. Mais c'est aujourd'hui si le Congo est anéanti par de mauvaises choses, c'est à cause de Rwanda. Comment pouvez-vous accepter mboka oyo eza ko boma bino, mboka eza ko infiltré, mboka eza ko bunsa bino, bino boka matabato mboka wana, boya ko vante bango na kati ya Congo po ba boka peuple congolais. Yango to pesa ki Ndeko Karega lelo lundi. Ti va mercredi Ndeko Karega akanga bisaka kende. Soki mercredi akete, jeudi toza sur la mobilisation, vendredi le 6 mars toza sur l'ambassade à Rwanda pour na koloba na bango pour la dernière fois. Que soki Karega akete, maintenant to kosala o sengeli. Dans ce moment, et beaucoup il y a des ambassadeurs à Italie, tout le monde qui va pas plus bon na chauffeur na yo aza bon congolais. Yo tout le monde va honorer matanga na ye, mais o ya biso ya congolais a kufu ba kunye lokola nyama. Et que congolais o ya maki ka monisa la kione. Ngai attaque congolais tango na mona ki Ndeko congolais akufi na likambo italien et sala kinga passe. Soki ba boma ki Ndeko na biso congolais, balinga ki te kope RVC. Na kobeto le soleil zanini. Tshilombo na Kabila ba ko welela minere. Bande kwa Kasai na bande kwa Katanga bako bundela minere. Minere wana Kabila mutabomba ngo bisika sama Lokonda zaki directeur général. Oyo ba comme c'est le premier ministre. Lokole beta maki cop entre Tshilombo na sama Lokonde ke ba nommé ye premier ministre. Atika poste wana vide po Tshilombo akende ko bénéficier minere wana aboto ngo pa Kabila. Et pesa ki Kabila kanda. Tango Kabila bimaki dimanche pour ke Dubai atika consigne. Atiki consigne que mutu moko ta kota kotoyo mwana mboka na kotule loko moko ndenge nini ambassadeur oyo aza corps diplomate akoki koya na pays quelconque azo bima na sortie officielle oyo gouvernement mobimbe yebi akomi na mboka oyo azo kana wana atiki mboka ville oyo bayambiye akoti kina kata zamba na zamba kuna keno lokani parce que na zamba kuna côté minéraux ezalaki. Et puis kokota ambassadeur wana na zamba wana asimi mwana muke ya 8 ans ake kotika hii place moko boy. Place wana ambassadeur wana zaka na Congo te, azaka na Italie. Place wana yebaki yango ndenge nini. Et puis dede, pona nini kaka est pamba te. Congo central ezali. Grand Bandundu ezali.
Grand Kasa ezali, Grand Équateur ezali. Pona nini kokota kana ba pays wana te ba ko kena est. Ezalaki likambo ya kanyaka. Ba kenda ki po ba yiba misola peuple congolais. Lokola nzambe pe asaka makambo na ndenge na ye, yango abomi bango. Ba bomi ye, lelo mutu abomi ye kombo na ye Colonel Resimbi Claude Rwandais. Ndeko mwana mboka. Est-ce que loko yoyo ko trouver ngo normal? Awa lelo ba Rwandais ba yoki ke non, ndeko na bango abomi ambassadeur ya Italie, basunga mbona basundolo li Congo. Lelo ndenge tozali awa, gouvernement italien alobi le 5 mars. Congolais nyo sasa na Italie azonga Congo. Le 7 mars, Italien nyo sasa na Congo azonga Italie. Nine ko sama na kati wana. Seke basangi bitumba. Chilombo yibi biso pouvoir. Lelo Chilombo yibi mbongo. Le même ya solo kabitumba. Tango yako kama tavia kimi na butu. Bongo peuple Congolais ko chabango wapi? Osomona makambu ndenge yako kende. Yango tolobi na ndeko Chilombo. Monsieur, makambu na yo sisa ngo na ndenge na yo na ba Italien. Lelo Italie batindi basper militaire na kata est. Mais selon maloba na ya lobaki corps diplomate moko te kota na est. Ba Italie ba koti ndeni. C'est pour dire simplement que non ndeko Chilombo aza kokoka makambu te. Nyoso wana eza faiblesse ya gouvernement congolais. Nyoso wana ezali incapacité ya gouvernement congolais. Yango tolobi na bango boyi. Soki ambassadeur ya Italie akufi, mutabomi eza Chilombo. Parce que Chilombo muta tina ke kuna ke koyeba miso la peuple congolais. Parce que Chilombo muta otoza kiye akota kuna. Ambassadeur ya Rwanda wana avant ya Italie wana avant lungwa awa akene est pays. Liboso akutanaki na ministre ya affaires étrangères. Oyo apesa kiye lettre officielle ya déplacement. Akutanaki na ministre ya défense. Oyo asira kiye sécurité ndenga ko kitane na kata Goma. Tango akitaki na kata Goma wana, il a été reçu par le gouverneur ya kata Goma ya Nord Kivu. Tango gouverneur wana yamba kiye e banda kindenge ni natika ye akota na zamba ake kotala bilanga kuna na kata zamba yango ayo kukufa. Et puis babomi bango misato, babomi ambassadeur, babomi garde du corps na ye, babomi soda na ye poko peye bana te. Mais lokola biso toza ba imboka tolanda ka makambu nyonso yango toyo ko comprendre que non ezala ki je ande ko Chilombo oyo ba ko bundra minere na ndeko Kabila ba ko si biso mwana mboka tala buso ba mususu balobi na biso jelemba désarmé yango. Mais les jours passés toza ki na ndeko oyo toke ko kutana président Eli na komi na kati ya nini ya Chelem. J'ai vu les mêmes soldats parce que na kenda kuna mingi les mêmes soldats ba saka kuna ba changer bango ba tenir. Bakosi bango ke non tolongoli bango toti ba la police nzoka lokuta lelo soki bazana posa ba désarmer Kabila bako désarmer Jelem te parce que Jelem ezanda ko mutu mutatika Kabila lelo atongi kinga kati soki bazana posa ko désarmer Kabila c'est faut ba désarmer kinga kati bisika ba éléphant bazali ba hippopotame bazali ba nyama ba crocodile bazali soki bazana posa ko désarmer Kabila c'est que faut ba désarmer kinga kati. Mais lelo kinga kati ezali fer moko ezali entouré na plus de 2500 soldats oyo ba ko futa mbonga bula matadi oyo ko yebisana ke non Kabila ba désarmer ye ba ko sibiso ba lobi ba pesi Kabila 70 soldats après 2 jours Kabila kimi Dubai. Mais lelo Kabila wana katanga ndeko nanga bazo ko sabiso ndenge nini nyonso wana eza ko banga ndenge baza ko mona puissance ya président élu Martin Fayulu ndenge aza ko tambola accompagné na peuple congolais biso na lamuka biso peuple tozali kolandela mingi mabe o ezali kosala mboka yango wana na koloba boye pona kareka tozaka na poursuivre tozaka na sima pona kolandela dossier na yeto yana posa ifa longwa na mboka o po relation na biso na ba Rwandais déjà kata na kala mais Chilombo avec ba pesa ki pouvoir et utaki na nzela ya Kagame yango moni ndenge apesi bango privilège lisusu ya kozonga na kati ya mboka pona ko manipuler su mboka. Mais tozolo baboye ye suka na yango tozoluka ti akokende makolongulu na mboka oyo tozo bisaye yango wana manda tango oye ozo tambusa makambu bien te
ezala mandat ezala président de la république soki ozotambusa mboka bien te mandat ekatanaka boza na bino mai ya moto ezikisakelanga te bolobaka na bosilisaka na bino te bolemaka sikoyo ndeko Chilombo tozomeme ti 2023 kuto kokata ye mandat te ndeko Chilombo ye selon président Eli Martin Fayulu ndenge alobaki abike te mandat ya mutu na présidence bakataka yango te totikeli temps ti 2023 nde biso faut tomona bélection avant pe bélection il faut tokende na réforme ya mboka il faut salama po tomeka kotambusa mboka bien po toyebi ke réforme wana yango nde kopesa biso accès ya kozwa pouvoir ya kopesa biso ba peuple tozwa pouvoir kopesa ngo muto oyo akoki kotambusa peuple na ndenge elongo bani yango wana mwana mboka ndaza souverain qui se sombo konyo baza souverain te peuple qui est souverain na Mali ba vota ki président wana azaki eli kama mona seli bien te peuple na décision ndeba ba lingi peuple malien ba ko sunga ngo ntamba betana ba ko sunga ngo pa za solution mboka Congolais amonika alingi mboka oyo to tel to benga chilo na mboka oyo na fa ya marche abo mabiso na so ba rola bo ba ningo biso na esa zo kufa abo mabiso awa mais ati ngo chilo maken elo to lo so ngo ba to chilo maken ne pa mali akene to lingo mona na mboka te iso to lobi boye tozo beta sete na likambu ya Mesekarega Congo ezali ville to ferme ya Rwanda te Congo eza Congo force ya Chilombo ezo uta na Rwanda et puis epa Kabila lokola tozo silisana na Mesekarega alinga te il faut alongola mboko oyo aregani mboka la ye biso tozo bima que ce soit tozo la 3 jours que ce soit 4 jours tozo déterminé même un mois tozo na balabala Karega faza libanda ya mboka oyo et puis Chilombo ayeba na Karega na ye Chilombo na Kabila biso tozo déterminé d'ici 2023 il faut batikela biso mboka oyo Congo eza ferme ya Rwanda te Congo eza biscuité o ba tchela pochi baliaka toza déterminé, toza mobilisé, toza bimana balabala. Lisusu pour la deuxième fois pour na kosilisa likambu ya Mesekarega. Anayo moko kufa moko tika la pona Congo. Ubia yo zongi Rwanda ngana tika na Congo, ubia ngana kufi yo tikali. Kokufa ngana kufa yo ifo zonga Rwanda. Po mboko eza ya tata na yo te eza ya mama na yo te mboko eza ya biso ba Congolais. Jamais tokotika na 1 mois ça et 3 personnes ba kufi na Beni. Conséquence c'est ba Rwanda na Chilombo na Kabila bo salelo na bino po biso to nyokama bona monsieur Chilombo na oloba boy pas de crissement en 2023 na marque ça toujours ba marche à danger pas de crissement tocha budget ya élection to ken élection to ba nani alo akolonga na 2023 nani akolonga te po to boyi lobi lisusu bolo ba au parlement na Kabila nommé 2023 c'est la élection c'est la mboka oyo azalaki na opposition lobaki bien kasi pas de glissement en 2016 Kabila ibi pas boya na 2023 to bien na 2023 élection ezali pas de glissement to kokende to boya parlement oyo ya 2018 to monaki ya ba 360 députés to boyi ba président ba nomela kibiso lelo to comme na passe kola masangu 1900 et kola fufu 1500 donc 1000 francs na seku na loba vaut 18 ans que 5 ans ya Chilombo pour 1000 francs sera Kabila na ba ko vivre mais 2 ans oh ya 1000 francs sera Félix Passi na Congo. Merci. Nalandaka journaliste moko française ya mwasi aloba tout mobo elewe zobo ma Congo ezabilo misatu. Congo ezana ba gouvernant ya mabe. Donc ba dirigeant ba faux dirigeant. Congo ezana faux gouvernement. Congo ezana peuple péré. Et là journaliste on a lobaki. Bilo misatu on a ngo bomi Congo. Soki peuple congolais azalaka mutu moko ardent makasi. Mbele ba faux dirigeant ba onyo kwa biso boyete. Soki peuple congolais azalaka makasi na décision na ye. Mbele gouvernement o ezonyo kwa biso boyete. Na landaki interview moko boya batu ya Kikwiti. Balobi boye. Soki biso Kikwiti vila mukeza la net vila munene Kishasa mbeto bengana batu nyonso ba onyo kwa biso. Kone nanga bomi mboka to lala na ye awa to ebinda kuna ye to tamna ye balabala moko. To tikiye Kabila Tshisekedi nani batu tuo ba obo mabiso nzala ngane na oloba na lieta na méchant fort
tolela na bango awa totemela na bango boulevard moko totemela na bango nzela moko toyebi bandako na bango tosalaka bango nini soki ezalaka bango kuna na Equity ville ya Mukembele baefasa bango na bokoko bakotela bango basali bokoko babimeli bango minduki eleli te minduki oyo basala yango na maboya ekomi moto bagrenade eleli te bagazi ya moto ekomi malili donc tokwesi bamikonzi wana alors biso population toza faible bokoko na biso ya mboka ekenda wapi ozala nsima na biso population bagroupement bamikonzi ya mboka basili mabele bozali wapi bozala nsima na biso tobundela mboka na biso na bato baoboma biso tozolela na bango awa soki kolinga bandako na bango tolinga yango nga nalobi bongo na kanda makasi mpo na nzala tolala awa mbote papa mese kareka soki kareka mpo na ngai mutu lokwa kareka o nanga o kabila bato la baza bato moko kozwa bango konika bango na mashini kosala bango ata rio basali bango ata rio batie bango na linzanza biso bamama nde toza ata so totelemi biso bamama Chilombo akolinga ata tokotelema tobima mama tosala boye azwi basoda atindi azwi bagazi aye kobwaka me aokoka pe te alingi mpe kotika te akoya kokufa mbonde oyokanga mona mongongo mese Chilombo démissionné po batela mwa réputation na ndambu démissionné na yo démissionné tikela Fayulu kiti na ye azwa afana po tofotaka na sambula nde Fayulu tofotaka o te alors ndenge ezala mutu abimisa eza nanga ndenge azala na mutu basala ata sardine batinde bazongisela bakende na Maroc soki balia ye awa mutu akovivre te na mboka oyo ava bakangaka mere mutu alingi bakanga ndo na mboka eza nanga po asala poto batoseya babima biso topesa bavoi babima te basala kopi na ye na mutu ne Kabila ale bato moko ava bakangaka mere balingi bakanga ndo na mboka oyo nanga na Kabila po aka basusi na kamere bien namoni lisusu ya esali bien namoni population ezolela kaka donc nayoki mama lobi faute ya nanga me obie bakanga nanu kamere bakanga ete eza lisolo ya Monsieur Chilombo na kamere bayebi baje na bango ya mbongo balia ezalaka 500 millions mais kamere bakanga pour na dossier ya 57 millions 447 millions côté kenda toyebi te donc dossier ya kamere na Monsieur Chilombo bayebi yango 15 millions ya rétro commission tala mboka mobimba chef de l'état abengi yango eza cop donc monsieur oza kinois to sepelaki to kansaki ozi bokonzi na ndenge ya solo mais esali biso pasi po obosani na pasi ya bakinois soit disant soki na couvre-feu au Tchéo to éviter sens na ngopeto zo ba on raté donc peuple azo souffrir azonyo kwama classe pe yango ezongi bon to komona ba grève ko banda po to ebi ozamta ba sentiment au chaque classe au fele mais ba professeur to somona eloko te bazolela et aux appels école te tozali na posa o tozali komona toza na posa Monsieur Félix oyibe pouvoir abato a Fayulu azongi c'est la Fayulu bokonzi na ye bato bazo kufa chaque jour donc papa kolia ezate classe bana bakotanga classe malonga te alors tosengi Monsieur Félix azongi c'est la Monsieur Fayulu bokonzi na ye toza posa Monsieur Félix te elo malonga ezate mboka ezo développer te toza na posa na ye te et que le 23 2023 mapona misala mité tant que peuple congolais puis maman ni olo donc aza na posa calendrier oyo basengaki nani calendrier oyo balobaki po ete Monsieur Félix il fallait nzima tozokende na élection ayeba yango ke élection efo esalema élection kosalema esalema te bwanyi so esalemi te soki élection esalemi te tokobima na balabala tokosala bamarshe tokobima mitakala na bapapa na bana soki élection esalemi te tokobima mitakala na bamama na bana andima élection ebake 2023 élection ezali soki élection esalemi te tokolala na palais du peuple tokolala na palais du peuple po toyebike bokonzi wana asala yango eza eye te eza bokonzi ya président eli biso tozosouffrir makasi kosouffrir biso peuple congolais tozosouffrir eza mpona badirigeant na biso chef de l'état na biso en tout cas biso si tobaye eloko moko depuis boye bosalela biso
tozomona yango te biso peuple congolais tozosouffrir lelo biso toyebi ke pa na yo ozali so na 200 te otika na une année na 10 mois ti sikoyo oza na rôle mo ozosala biso peuple congolais te so de moto na yo eza inachevé lelo peuple congolais ava tambola na transport 5000 lelo kolongo awa ti ville 207 1000 francs transco 500 mpo na komata futa osala molongo de 4 heures ti 8 heures tokoma misala heure ni biso tusi tolembi tolingi na gouvernement na yo oyo nyonso olingi osala oyo ya manevre ya lokuta mécanique oyo bolongwa yo yasu eloko oaffiche mpa na biso bapeuple congolais te 2023 élection omata okita élection baprogramme na yo na moninga no bosali baprojet bonyokola peuple congolais este bato bazokufa chef de l'état ozokoma kuna te parceke oyebisa biso oza chef kaka ya limité bien chef ya RDC si tobaye yo papa tolingi susu yo na kati ya mboka na biso te na moninga